mbote na bino balandi nyonso ya Bosolo Télévision, Bosolo na politique comme programme na pesi bino mbote nazoli qui a été bozali malamu bisika bozwami. Bonne année na mabota na bino, bonne année na bakongolais nyonso bisika bozwami na bituka. Nyonso ya République démocratique du Congo etako bao bazali banda na pesi bino bonne année bino bato boza na YouTube. Ceux qui ont commenté émission et loko liboso lo bana no bonne année tika ba commentaire to banana na bonne année to banana na bonne année bato baza na YouTube bato baza na Facebook to banana na bonne année. Je pense que bonne année kozala malamu to se souhaiter mutuellement makambo ya malamu pour la nouvelle année ko banda lelo toza le 30 lobi le 31 eza mokolo ya suka ya mbula le premier par la grâce du Seigneur to kozala déjà na 2023 lobelande kwaza pembeni bonne année lobana makambo ya bien souhaiter makambo malamu ceux qui ont réparé toza batu année zalaki mulai peut-être na kolobana biso peut-être na nenga ko sala peut-être na nenga ko mona peut-être na nenga ko kanisa ezalaki penza ndenge obiso tolingaki te to obino bolingaki te tika wa bozo expression ya malobana biso ya bozongi sima to yepo na kosenga bino bolimbisi tango su tolobaki mabe tango su to kanisa ki mabe tango su tozaki trop direct tango su elobeli saleli et c'est pele ça qui ba ikete awa lelo na zuma lobana kombo ya Bosolo ya télévision mobimba pona ko yebisa bino bolimbisa biso tozali bato ezali œuvre humaine imperfection ezanga kate tozo lakaete na mbulo ekoya soki nzambe alingi tokosala malamu koleka oyo tosali na mbula oyo mais na pesi bino pe matondi obozala ki ebele bino nde bato bo soutenir biso nzambe na likolo bino na se nzambe akoti na nzela na bino bo pesi biso maboko na bapel na bino na collaboration pour à chaque fois vous bane ko pesa biso ba information biso toza ba nzambe te esengeli biso na bino collaboration za la poto ba makambo zoleke pa na bino mais en même temps pour na audience bolakisi na mokili ke Bosolo Télévision lelo na Congo yango ndezali la seule chaîne où ils ont la plus grande audience sur le plan national et à quoi contester ezalité ba chaîne mususu boko koloba yebani oui eza lokola solo mabe yebani na mokili mo bato balinga yango te mais Bosolo eza l'avantage yebani pe bato balingi yango pour na particularité nango boyebi kezali la seule chaîne au cœur ya ba investigation totamboli mingi nan totamboli bisika nyonso te mais totamboli mingi nazoli ki est année prochaine ba voyage pe ezali ebele ya okene na intérieur surtout kezali année électorale pour na ko sala mosala pour te ba congolais ba yoka ba sosola lo lenge nini mboka ezali kotambola surtout na ba recoin ya République démocratique du Congo. Merci na bino mingi. Na bato baza na YouTube. Surtout baza libanda ya mboka. Des fois bolembaka. Des fois bolembaka. Bouti musala ya kolemba. Des fois bato muso benganga baza na kati ya musala. Mais bazo tala Bosolo. Bazo tala Bosolo. Ere moko kimi musala koti na mwa loge moko ya muke ya koti na kati po atala Bosolo. La biso bozongi fatigué. Eza na basi na mibali so na kuta na bango abi mobali na ngaso atali yota kolia te. Muso pa lobi mwasi azali fan. Donc, ba mabota ebele ba discussion et salama pona Bosolo bolimbisa ngai. Na yebi ke bolingi nga mingi. Na pesi bino merci pona temps na bino précieux oboza opesa ngai. Na bato pe babondeli pona biso bolembo ezalaki mikakatano batak mais bobondeli pona biso pote nzamba sima musala o ekoma ndenge yango ezali. Lokumu nkembo ezonge pa na ye nzambe oyo atikala kana nyongo ya bato te. Lokola bino bobateli, lokola bolingi lokola bo soutenir mosala oyo mosakoli brana malobaki ba oyo balingi mobali to balingi ndenge naza na bomo boy soki moto alobi alingi ngai fo alinga bana na ngai alinga pe mwasi na ngai soko olingi bana na ngai na mwasi na ngai te c'est-à-dire olingi ngai te alors bino botalisi yango bolingi ngai lokola mwana nzambe lokola bolingi ngai seke bolingi nzambe okoloba te olingi nzambe alors que moto oza na pembeni mozala no zomona olinga kai te mais bino bolingi ngai nzambe o ngana ndimeli oya tindi mosakoli na tango na suka nzambe oyo alobaki vers le soir la lumière paraîtra oya pesi biso ngolu na tango na suka oya tindi Branham biso tozondi malokola prophète à temps de la fin akanisa moko na moko azongisela bino koleko bino bozo senga oyenda za na oyo ezozanga biso merci beaucoup alobaki na bino déjà lelo papa nde akoleka évêque Pascal Mukuna papa nde akoleka omoni papa le kakala soki et qu'on s'en va 7 mois mbalasi ma papa les cas je pense c'est dans le mois d'avril papa les kakala papa il faut aller de tolobi to aussi ça na papa les deux émission à souka de to za. Mais je vais prendre un jeune congolais d'abord
qui va répondre à quelques questions et à jeunesse. C'est très important. La linga aussi lisane na moi jeune Péaloba, un jeune qui va parler pendant 30 minutes et après ce jeune on va récupérer avec Pascal Mokuna. Papa est déjà. Papa Vandi, papa est pena bambodi nae. Aya beta moi bambodi. Et ça la moi bien ba flair na nzoto abate ça la moi bien pour la bonne année. Alors on va recevoir monsieur Tito Bola Iyongo, jeune entrepreneur congolais. On va parler avec lui, mais avant cela, voici les informations du jour. Après la nativité à Mbandaka, Tshisekedi passe le nouvel an à Mbujimaï. Président Azokene Mbujimaï. Donc, Sobotali déjà l'anzela à disposition Oyo Ezali. Mukonzi Mboka Zako Kende Azo mérité l'Olendo na le Kumu Akena Mboka ko fete na Mboka. Tolinga Ginde Mokonzi Okena Kabo Mboka. Bonne année Oyekoya, yata ba mois de la femme. Surtout comme la mois de la femme, beaucoup qu'on fêtait à la Kikwit. Surtout qui joue sur bâtier, fête à les 16 na les 17. Beaucoup de ça la mois na Iziro. Beaucoup qui na Kutu na Bondo, na Buta, na Uvira, na Butembo. Autant la partout. Tout le activité le 30 juin koya, beaucoup qu'on fêtait na Kabinda. Beaucoup qui fêtait na Luozi. Autant la bo pesa ba Congolais espoir. Baye baete aux ali plus proche na bango. Tout le qui mo konzi mboka za la boy. Kende Mbujimaï, kende ko fete, kende oli en soi, o kende oli a moi sensa, o kende oli a tubobu, kende, baza ko zela yo. Nouvelle na pesi yango na Fachi, na pesi yango na mwasi na mama Denise, bonne année na bango. Ba o musu batikali bozela, na suka émission, na za lelo na moi liste ya bato na ko pesa bonne année. Et vous ça la bien. Sango ko boka mabanga, oui, sango ko boka mabanga. Aboka tene. Akoboka. Même Yesu yemo kazana mabanga zobwaka. Même Nzambe azobwaka. Sango lobike Nzambe, oui, Nzambe ya bakombo, Nzambe ba référence. Je suis le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu d'Isaac. Azo se référer. Ngape na kotanga ba oya ngai. Natanga tenga inde koba na kotanga. Visite du pape François à République démocratique du Congo. Sama Lukonde, les commissions chargées de l'organisation à pied d'œuvre. Nord Kivu, la police présente 5 bandits arrêtés avec une centaine de munitions de guerre à Beni. Paix à l'est de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a échangé avec les commandants de la force régionale de l'EAC. Tuerie à Kwamutu et Bagata, un militaire condamné à la peine de mort. RDC, plusieurs centres d'inscription des électeurs ne sont pas fonctionnels. Aucun des avions de chasse congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais. Kobiniko Ebima Keza Lukuta. Présidentielle 2023, des femmes créent une caisse pour payer la caution de la candidature de Denis Mukwege. Ngana ebisaki déjà batu. Na lobaki na Denis Mukwege malamu. En tant que docteur, na ba prouesse nyonso lakisi, batu bazon mérité, ba boakela yo ba fleur, ba yembela yo, ba kumisa nzambe na likabo apesi yo parce que na mosala no monganga o lakisi bato penza ozalaki na mosala. Awa siko koti politique ya Congo ba pakolaka mafuta te. Eza politique ya etuta ekote eza eteki ya maezui. Donc nengo ya mutako pakola mafuta zate. Awa oza sous docteur te awa ye lokola candidat. Oye lokola candidat soko se prononcer ko kozala candidat. Oye lokola politique soko déclarer officiellement que koti politique. Soki okoti politique. Soko zali candidat, il faut yebaka ke eza match ya terrain ya bibende arbitre aza aveugle. Donc bakonya to na lokolo. Wakolo bato banyati docteur te banyati candidat. Oko se préparer. Olingi ozala peto tika politique bako attaquer yote. Okoti na gestion ya mboka okozwaka biloko na yo ekozanga yote mbodi ekotambola. Surtout na période de campagne mbodi ekozala na vie ya bato. Bato bakomona yango. Allez, on va terminer. Beni, 8 autres ADF tués par l'armée à Bachou. L'ambassadrice de la RDC en France accusée de malversation financière de plusieurs millions de dollars. Voilà moi aussi, là moi n'ambalite. Moi bazo accusé malversation yo bazo lo barake loko la yibi za moi aussi, za moi n'ambalite. Moi la moi aussi nde bazo ki ma yibi. Eza la mama oyo bazo lo ba makamba ko yibo yo ya ba communiero. Bazo lo bela mobalite, bazo lo bela moi si mama oyo. Gaite. Allez, Tito. Bonjour, bonne année, bienvenue. Bonjour, M. Sango. Pour la toute première fois, il faut être heureux. Pour la première fois, je suis heureux. Il faut vivre. Je suis très heureux. En direct, je suis très heureux. Voilà. Bonne année. Pour la première fois, vous avez participé à la Solo.
ozali jeune ya suka oazo le kana émission ya né ba impression na yo d'abord. En fait, déjà, pour nos bandes, merci vraiment Papa Sango. Dans mon canal YouTube, c'est la première fois que dans mon boye, je suis vraiment heureux. Dans kini mena ça va faire des fois na bimarambo kalibanda. Et pour nos bacs salisusu, na yoto kutana na chaîne na kutani na jeune fille à Messi Kitengeyezo. Donc Kitengeyezo qui idole nangai à chaque fois un endroit talaé, ça me disait quelque chose. Donc ceux qui les dans Zaboué c'est grâce à ces messieurs qui t'engagent. Ouais, Natal est trop les ramoni. Mon anaï bakokanaï, en tout cas, c'est le plus beau jour de ma vie. Très bien, mon anaï qui rukangai. Ah, comment on appelle Sango? Comment? Allez, on va parler de la jeunesse, aux alliés entrepreneurs. Aux ça va faire. Oui, ça va faire. Ou bien aux d'une manière générale. Bah, d'une manière générale, en fait. Très bien. Alors, on va parler de la jeunesse pendant quelques temps. Nayokaka. Bato ebele balobelaka sur la jeunesse. Jeunesse est sacrifiée. Bato mosusu balobi jeunesse yango moko aza na conscience te. Yo ozali elenge. Bato bazolanda yo. S'il faut diagnostiquer makambo ezotungisa ba jeune. Le mot qui ronge notre jeunesse actuelle. Ce que sengeli osala une étude comparative. So lingyo tala lolenge bao bazalaka ba jeune kala. Lelo bazaba tata bakoko. Na ba jeune baza lelo lobi bakoma pe batata. Par rapport à Batan, c'est vrai que balobaka autre temps autre mœurs, mais soko lingyo ta la jeunesse mi balé au comparer lelo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre constat? À constat na sali na jeunesse état que jeunesse déjà premièrement toza abandonné. Na évité Papa Sango oyambaka ba invité ya ndenge na ndenge awa ba konja ndenge na ndenge. Ceux qui ont allé plus balobelaka sur intérêt na bango na ba intérêt ba parti na bango plus pour na bango mais au moins mkonji moko aleka boye abanda kolobela jeunesse à défendre cause à jeunesse au lieu les a sacrifié manipulé jeté par terre à genoux sans futur mutumoko talekaka yango na lobeta ki jeune na ya na défendre les camps na biso bande bakonzi bande koto na bino ba journaliste Papa Sango s'il vous plaît botala kana biso et komi opesa pasi les autres agents ba policiers baza armés ali mais après 20 ans jeunesse nini oyo ke bundela mboka na biso est-ce que toujours penser nango est-ce que toujours penser na mentalité jeunesse ezalelo lelo plus ba jeune baza na monde ya kwiti limite ezali susute bakonzi bazotala bino ba journaliste bozotala mutazo aider biso azate mutazo défendre biso azate ya on a les cas qui na ba SOS nani a détruire cette jeunesse Papa Sango pona ngai selon ngai les arguments nga pona nga bato ba détruire jeunesse na biso za premièrement biso moko population aux congolais ba musiciens ba pasteur ba politicien ba journaliste bango mutu bazwi jeunesse na biso ba manipulango ba komisi biso ba kizengi ba komisi biso on dirait banyama baleki batuna ebele ba détruire biso lelo to komi sans espoir na ba journaliste va ça Papa Sango si on a bien un journaliste na le bien en généralité na ba kato za exception si tout le monde dit de manière générale et na ba journaliste on va dire comme on dit lelo ce que tali na ba réseaux sociaux ba journaliste sonio bazosala ba bêtise au bazoloba lelo pays na biso na condition to nango lelo on ne mérite pas ça tous en besoin il y a ba parole oyo et ko aider mémoire ya population ya jeunesse et ko aider cerveau ya ba jeune oyo bazobima lelo ba journaliste na za toujours sur internet ceux qui bêtise et salami au moins na bango ba la publicité ya bêtise wana et muto ça qui bêtise wana a commis même na succès. Alors que, au moment où Tozali, le pays est en danger. La nature parle. La nature parle. Papa Sango, aux amis informés plus que moi, bazo koufanambula, accident, bazo ezo salama. Ça veut dire que la nature parle. Et comme itamoko, tout se rendre compte, tout ça va conscient na makambo ezo le kalambo kanabiso. Bato bazo le baza na chance ya koleka ba internet koloba. Ba pesa population jeunesse espoir. Ba meka kolakisa biso banzela. Ça c'était vraiment un point pour les journalistes. Tous en a caractère pour les bêtises. Si tu es un bâtiment, tu vas supporter la bêtise.
et dans moment où toza nango toza na guerre pays eza na ba problème ebele tout meka kopesa population message ya bien état que ba journaliste s'il vous plaît je vous en supplie. Alors cette jeunesse les a délaissés comment? C'est vrai que tu as expliqué par rapport à ma responsabilité, mais on va dire aujourd'hui que cette jeunesse les a délaissés parce qu'ils m'ont eu conscience. Cette jeunesse soit la linga soit modèle bateau yo baza ba référence tout le banane clair les loyo kende na ba université professeur oyazwaka corruption facile oyo ba pesa ka kanya ka po petit à ba point ba benga ka pire vieux yenda solo la bien aza vieux moko évoluer aza angelo nzambe mais oyo aboya corruption bazo benga sataniste ça dit ça inversion en valeur. Les gens dans la société, so babiso mwana mwasi aza na 25 ans, 30 ans, aza vierge. Bato bazo mona ke mwana mwasi wana aza ba mari de nuit. Parce que cause à l'inconcevable, mwasi aza na ba 30 ans lelo na génération, ba mona alors que c'est normal. Mais bano ba yebi vie pendant 12 ans, 13 ans, 14 ans, 18 ans, 19 ans, bazo psa petua na solo, la petia li solo. Donc cette jeunesse elle-même aussi est à la base de ça. Papa Sango, un lobby que mbokana biso bato babibisango parmi bato babibisango ba congolais pe bana kati zomona professeur oyo bazo benga ye asololaka bien en fait yé moko aza congolais era zimbongo wana yé moko babisi bano azotangisa ozomona donc biso moko pe toza na kati ya destruction ya mboka na biso pas que ba journaliste pas que ba musicien pas que ba politicien biso moko pe congolais toza problème ya mboka na biso. Parce que sur mon exemple, au PC, moi na moi si, moi na mouké, pechuana solara bien. Mais au ezoloba pechuana solara bien. Ta conscience était dit quoi? Yo moro conscience ne zolbelo nini. Pechuana zana âge nini. Ozo zoye, est-ce que ça mineur ou majeur? Ça mineur. Ozo yo moko kozo moi na bato mineur ezolobelo nini. Ozo biso moko tous a problème pepo na mboka na biso. C'est pour ça mon que tous a na biso ka contenté. Tous a ka contenté. Donc des fois les gens va travailler au moins travailler au sala. Pays misalisé, oui, on va dire ça. Mais travailler au sala, na kuti travailler azo pas la colère, na kuti azo bina. Azo mona même pas que nazana. Ça veut dire que cerveau na biso ba congolais et ça on a besoin de lavage. Avant tout commencer la makamba misala tout commencer la makamba malamu to biso moto za problème pour na mboka na biso. Alors biso il fallait tous à ndenge nini en fait biso pour makambo etambola malamu vous pensez qu'il fallait jeune à ndenge nini pour na makambo etambola malamu en fait jeune a tellement abandonné en fait jeune on sala lelo oyoye alingi pour na jeune azala bien il faut azala cadrer c'est vrai que la police il fait son travail. Mais Papa Sango, tous un peu ignoranté, tout qui ma réalité, tous un peu un problème, il y a pouvoir, il y a l'État, et un peu pas na état normal. Donc, pour la jeunesse à la cadrer, il faut unité oyo. Non, senga na profiter, na senga na gouvernement provincial comme central, na senga na général Kassongo. Son Excellence M. Jean Tchiningobila, M. Jikoko Mulumba, il faut, le président de la République, à Sala, unité, à Sala, unité, à changement de mentalité, Bameko créer les bisous. Une brigade, il y a changement de mentalité, où il y a représenté Komboana, où il y a unité, il y a intelligence, et il y a cadre bagène. Ils ont vraiment brigade avec une autorité et poser pouvoir il y a l'État avec toute une valeur parce que cause en bongo ils ont valeur cause en bongo moto au côté na push ils ont valeur il faut valeur il y a moto air brigade à télémission là jeune azozongi normal dans monique brigade phase dans la musala au kangaka batu brigade à remplacer justice alors que les lois du pays existent. Quand je parle de brigade ou bien vous allez prendre la sensibilisation. Monsieur Général Kassongo, au Azam, contre la police numéro 1 à Kinshasa, pour na ko sala brigade wana. Eza il suffit au Kangabatu, mais eza la unité où est la police. Mais bazui batu où ya valeur.
bazui bato avala bakanga ba jeune pour nani bakanga ba jeune par exemple pour nani éduquer ba jeune ça veut dire que ce que tali au mona otambola na victoire au mona moto azo bombe voiture na 4x4 à Prince azana mutu yo lo bala été au mona muta moto akangi nzela dernièrement na ocho mona muta puso azu puso atiki na nzela akei pendant 3 heures du temps parce que muto lo bala été mais l'état na biso créé brigade de changement de mentalité mutu pona boaka matiti libanda pona suba na nzela pona azwa pusu na ye to azwa voiture na ye akati contact ake na ye ko lia tiki voiture na nzela et comme rozalama problème. Pourquoi? Parce que image wana la police a déjà na image na ye ce que la police créé unité mususu changement de mentalité ou azo représenter la police ou aza guidé par général Kasongo o déjà population na biso azala na idée mususu amoni eloko asika c'est ça changement parce que amona police o ya mesana amona te unité amesana amona te mais amoni image ya sika elobeli ya sika façon de faire ya sika si fi okanga bachai na la police to na nini na commissariat moko ya la police eza problème te ici fi ba fout amende eza problème te alors que brigade wana ekozala ke ezo aider police ezo aider aner ezo aider mbongo kota na l'état ezo aider jeunes atambola comme il faut ba respecter ville na biso mutu asala oyo alingi te même bambouteillage ezala diminuer parce que brigade wana eza na appui à la police ezo appuyer la police na musala na ye sauf que ye aozala ndenge moko te na la police ye aozala a représenter changement de mentalité zomona misa sango donc na façon wana papa sango tocha unité ya sika oyo ekozala juste pour na changement de mentalité ezala commander toujours na mon général Kasongo mais azala na image mususu oyo bato so bamoni azongi normal chauffeur alingaki asala buzoba azongi normal eko aider ba service ebele même rester chamboka grâce na yango eko mata c'est-à-dire il faut sensibiliser mais en même temps il faut interpeller. Oui, et donc il faut montrer les gens ndenge ni ba otambola ndenge ni mboka tambolaka papa sango c'est pas normal que lelo oyo eza mabito comme mona normal papa sango meko beta tour na commune Kalamu eza na nzela mo balaksenga bengango rue de la mort avenir na soko chango au mona koma ba jeune bazo se transformer bazo teka whisky kombo Rambo kombo Messi kombo Robo nazaki choqué na monyango tout ça mutu aza trop libre bazo sala ngo vie au sud de tout le monde mutu aza trop la police azo sala c'est-à-dire l'état azali presque inexistant voilà ozo mona alors que brigade ongana zosenga basa la biso eko aider biso eko aider même évolution mboka na biso eza na posa eloko asika tokolo bela changement te na makambo kala changement ya kana eloko asika c'est vrai que moto so amoni police na biso police na biso mais police travaille mais au mona ke wana police te wana FARDC te wana garde républicaine te mais oyo police a changement de mentalité ça veut dire que tu dois te mettre à l'ordre. Donc vous voulez brigade moko spécialisée? Oui. Oyo barotia au lieu la même police oyo yemoko des fois pas azo constituer problème pour Nanzela mais plutôt bato asika bautika na police voilà. Mais bazui mission moko spéciale justement voilà. Pour aider jeunesse à zonga Nanzela sur. Oui, et papa sango unité wana grâce à ça pourquoi msala na bango bako sala bazo contrôler l'identité bako contrôler moto na nzela grâce à ça toko mona ndenge na ucho mona dernièrement sur les réseaux sociaux na habité sur za solo ba chokanga ba rwandais ça veut dire que le monsieur là il circulait tranquille alors que brigade wana okutano na nzela il se présente tout le monde na mboka msusu bonjour messieurs présentez-vous bon c'est vrai que tous un peu la difficulté à ba carte d'identité mais monsieur doit se présenter place ni avandaka uchiwapi s'il faut contrôler ça qui naie contrôler poche naie muto zambongo nazate parce que c'est une brigade de changement de mentalité pas brigade à cause zambongo muto non pour contrôler tout ce qu'il a ce qui le kozate bonne journée messieurs kende malamu topé ça exemple même voiture au terme si voiture contrôle 100% bon contrôler coffre voiture parce que ce que tali
bande ko biso mtsusu ba jeune ko biso ba tambona ba machette parce que baby que moto contrôler ba ngwazate mais brigade wana quand il vient contrôler ako contrôler même partout ce quoi moni cherche alongoli yango ba interpeller yo parce que tu ne peux pas marcher na machette na nzela donc les armes blanches donc papa sango ngapo na ngai cette brigade est très important pour notre pays mais très important. Ce qui est pour ça changement mon côté collé papa sango vous êtes conscient de tout ce qui se passe dans notre pays changement mon côté écolé kalamboka biso na désordre au Isali jamais au moins tout ko sabatu ke to linga mboka na biso alors que to yebi biso moko ke to linga mboka te jamais changement eko salama na désordre Isali. Alors est-ce que vous pensez que vieux oyakala o lelo bazaba tata na biso mikolo bazana eloko bakoki ko sala pona kopesa ba jeune maboko parce qu'ils ont un rôle à jouer. Papa kala bon je sais pas dans quel domaine bako aider les jeunes peut-être pour la prise en charge et la jeunesse prise à conscience aux oluka lelo la changement hormis brigade est-ce que bateau babika kikala Kinshasa a été la belle bateau bazu expérience est-ce que baza pe na rôle à jouer hormis brigade papa sango pour Nangaï Lelo, l'homme congolais est trop faible devant l'argent. Lelo to kimisi valeur na biso to tekeli yango mbongo. Donc congolais na mbongo eleki congolais na valeur. Toza trop faible liboso mbongo. Na critiquer papa kalate, chacun a sa façon de faire. Mais nazo banga ke présence na bango ezala encore plus faible liboso mbongo. Eloko nako banga yango wana. Très bien. Allez, Bajeno Bazolandayo pour la toute première fois, parce que nous sommes arrivés à la fin. Bajeno Balandio pour la toute première fois. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ton passage? Quel est le message clé, Bajeno Bazolandayo? Un message clé, Zanini, Papa Sango. Bajeno Tolandi, ba musicien, ba Tchebiso na Berer. To Tcheli ba pasteur mitema, ba kumolaksa biso bomengo na bango. Ki bazana mbongo, bazana ba mituka. To teli ba politicien mitema ba binisi biso na bilamba ba kombacha bilongi na bango lelo toza biso moko to senga ba konja mboka na banji liboso na première dame de la République mama Denise mama oza mama na biso to mama moko tazora plaisir ya kolala soki ndaku oyo bana ne baza ezozika mama moko te azalaka qui vient soki bane balali nzala mama moko ta ko sepela amona bana na ye na ba uniforme bazo bunda la machette mama soki biso to sala mabe c'est le moment na représenter ba jeune tout ya mboka na yo soki to loba likambo e sepelisa yo te peut-être déranger pe intérieur na yo na sengi yo olimbisa biso to za bana na yo mama moko ta boaka bana na ye parce que mwana asali erreur mama yo mtu yebi quand est-ce que okozwa temps osola na papa aider biso sunga biso pour la jeunesse toza na moyen mais chance ezopesa mate est-ce que vous avez une structure vous avez une structure ou beaucoup sangisa ba jeune en cas de besoin si on veut vous contacter est-ce qu'il y a une structure papa sango structure nalinga kite na bima na idée que naza na eloko moko boya on a lesquels on a TV je suis tout seul naza na moi groupe WhatsApp amketo maika partager na ba jeune mais nalinga kite na sa eloko po bima ke na leki na TV peut-être que lobby naza la député to naza la boye naza na besoin ngote je sais que chaîne na a suivi na monde entier oyo ba mona ngai un jour na postulé ta que député ba voter ngate c'est pas l'argent qui me manque na ebinde baluka mbongo na ebinde bazwa ka moi 10 francs na bimité na TV pona na senga mbongo to na luka poste mo quelconque mais si il suffit à aider mboka na ngai s'il suffit de mourir pour pas voir la jeunesse comme ça j'accepte mais na kolinga jamais na vanda kimia na mona jeunesse boye na kolinga jamais na zwa pongi à chaque fois dans mon jeunesse boye c'est impossible c'est inhumain na vanda silence na makambo ezoleka da konjamboka bo aider biso merci. Allez, je rappelle, monsieur Tito Bola Yongo, jeune entrepreneur congolais, était notre invité. Bonne année, merci pour l'apport naïo, pour l'interpellation, PC la conscience. Peut-être cause à l'Andegomo, PC spécialement, bonne année.
Non, pas vraiment. Très bien, merci À part yo, mais c'est sango bon. Merci beaucoup. Mosika na uti penenga ina kokende kotambola na kotambola Yesu nde lisungi kolo na bolingo kolo na ngolu kolo na bolingo kolo na mawa eya na bututo moi Yesu nde lisungi likondia bomoi na ngai eyano na mituna na ngai kolo na bolingo kolo na ngolu kolo na bolingo kolo na mawa ane ezalaki na bakomba sango azwi bakomba ane oyo bakomba ya bajournaliste oyo akomba oyo ayanda atunaki question oyo mpona nini oyo babaloli soki natali bipai onga na uti yawe nzambe na ngai koloku mama na kati ya banzube mbonge pe minyokwa mokili olongisa ngai koloku mama kimia yano na zuwa na tango apasi nzambe abraname koloku mama na masosa lelingai malobe silinga monoko ona koyebisa yo koloku mama engambe mobali monene aja 33 ans yo ndima kokufa bolumbu pona nga na bika koloku mama basete na maboko likonga na mopanzi makila na maetangi koloku mama ata na pasi ata minyoko nga na kosimba se kombo na Yesu ane yango somo ane ya elevation me mikakatano oyo wapi me ane malamu po bosolo eza na Canal Plus eza ane ya malamu bakote négatif kaka te eza ane ya malamu bosolo ekoti na Canal Plus une année après chaîne efungwami bosolo ekoti na Canal Plus topesa nzambe merci te topesa nzambe matondi te comment pourquoi ne pas le remercier pourquoi ne pas l'adorer yenda sali yango ya lobaki nanga quand tes ennemis viendront comme un fleuve l'esprit de l'Éternel te mettra en fuite même quand ton entourage vont se liguer contre toi même les gens avec qui tu as partagé des moments forts vont se rebeller contre toi atana moni nzeleza molili nakobanga molili anjela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo ata na pasi nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda na bomoi na ngai nga naza kozela lisungi ekowuta epai na yo na bosolo mobimba totatoli ete yo za nzambe na bolingo o chaîne ezanga kisi apart bakisi ya famille toye nango o tobotama nango mpo batata na mama na biso bazalaka banganga oyo ya ndako ya nganga nde tokete me tobotami nde na bafamille ya bato bazalaka bakisi mpe toherite bankodia ya famille mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela kati na esobe yo bongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo koseka oyo nazanga kilobi lelo oyo ekomi ya ngai moninga oyo ya ngai moninga na ngai ya ntango nyonso seyo Yesu nzambe awanga nakanga ite ata ngai nazangi koma akolama ya nzeko makolata Weston bato bakutana na Weston balobi azolakisa nini oui azolakisa mosala nzambe asali azolakisa mosala nzambe ya bakalcule oyo tolobaka chintuma kumi ya nzambe calcule de Dieu place bato bazondima te outi na famille ezangi griffe
Normalement, il y a Salam ou Salam, journaliste. Normalement, oui, vous avez raison. Vous avez, en tout cas, vous avez raison. Mais comment il est arrivé là-bas? Bissopé Tozo est battu. Mais comment c'est lui qui réussit? Nous aussi, on ne comprend pas. Mais pourquoi il y a un succès? Bissopé Tozo est battu. Yekak. Ezali Kambangolu. Ezali Kambangolu. Nazungolu na misona nzambe. Allez, on va terminer. On va prendre Ogi Kalonji qui s'en va en guerre contre l'insalubrité à Terre Jaune et le bavure policière à outrance dans la commune de Kimbantsek. Deux éléments où ils ont pour annoncer à papa. Avec Pascal Mukuna, papa Yelelo, pour Asilisa. Année, les autres, les 30. Avec Pascal Mukuna, papa Aye. Beta Maboko Nanda Kuluba, papa Aye, papa Aye, papa Aye. Sombatij Coton. Aopesa mwa babombo abie ko sepelisa batu. Batu musupe ba mapate kola la bango na nzoto. Papa ye. Allez en image. On se retrouve après. Bonne année. Zala Esengo zola émission Zala Esengo. Pesa nde kwaza pembeni bonne année. Loba na bonne année. Loba Emmanuel bonne année. Année prochaine ezala année Alibala. Ezala année Osimba bana. Loba na Emmanuel. Loba na Emmanuel. Loba na Précieux Muyoko. Loba na Joël Nzampungu. Loba na Hervé Mboukou. Loba na Elidia Diandunda. Dialoso. Lobela na Platini Louvoilou, lobela na Irma Yakanza, lobela na Hervé Kayembe, Gerik Mpandamadi, Mathieu Mbouilole, lobela bango, lobela na qui encore? Oh là là, Roublin Bamba, lobela ye, lobela pena Davina Chimanga, lobela na Audrey Bozene, lobela bango bonne année, osala bango bien. Lobela bango koyoka mabeta, yepsa bango, mamelo na biso, mama Nadine Mayombe. Moi si ya Cherimilo, lobela ye bonne année, kosala ye bien. Mamelo ya bana 4, lobela ye, kosala ye bien. Dans le lobeli mamelo na yoan te. Allez, bonne année, on va prendre une pause. On va recevoir papa. Sangozo benge papa, oui, papa Zoya. Allez, en image. À tout à l'heure. Ils sont très visibles dans les rues de Tiangou depuis un temps. Ces jeunes manœuvrins communément appelés Kuluna ont bénéficié de l'accompagnement de l'élu de Tiangou, Ogi Kalonji, en vue de protéger les infrastructures routières et les mettre en état propre. Ce matin, ces jeunes délinquants autrefois abandonnés sont désormais les participants à la construction du Grand Congo. Ogi Kalonji, après avoir prodigué quelques conseils à ces jeunes, leur a remis les bêches pour le nettoyage des caniveaux de la route Terre Jaune. Peu avant cela, des groupes de Kuluna ont été réconciliés grâce à son implication. Très touché par la montée en puissance des délinquants qui ne laissent pas sa population vivre dans sa quiétude, Ogi Kalonji s'est donné le devoir de parcourir quelques rues des Terres Jaunes jusqu'à une des maisons visitées la nuit par des inciviques. Alors qu'on vit dans la période de l'enrôlement des électeurs, Ogi Kalonji a appelé sa base à s'enrôler massivement. Lelo ezalaki réconciliation, nous continuer à ouvrir pe na quartier misusu pour kimia ekota. Tali kosenga na bango bakende ko s'enrôler massivement. Terre Jaune esala qui veut na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi que biso faci liboso Kalonji na sima. C'est autour de 12 heures que l'élu de Tiangou Ogi Kalonji a pris la direction de la ville en vue de répondre aux autres exigences de sa base. Il pensait vivre dans la sécurité. À l'avènement des unités de génie de la police, les habitants du quartier Mfumukento, Mpandandila ainsi que d'Issassi dans la commune de Kimbantseke vivent dans l'insécurité de la part de ces derniers communément appelés Oudjana. Des arrestations arbitraires, extorsion des biens, torture, viols, bref, plusieurs bavures policières. Ces éléments bafouent les droits de l'homme. Incroyable, mais vrai, ils introduisent même des mains dans les parties intimes pour récupérer l'argent caché qu'ils appellent le phénomène M-Pesa et Facebook.
botiela biso baujana na bamama bakoma kobaka mbongo tina makolo kopie bango bana mibali kobimisa bango 3 heures bana mibali babima lisusu te naza infirme naza na mobali te na bokoli bana nanga panda 28 ans mobala azalaka te bana nanga bakoma mibali nanga bakina kolukelanga bana nanga bakiminga bakomi kolala na zandu bakomi bafazer pona nini pona kokanga ya kingasa ne leki leta akufo aza abomoyi atalela biso likambo tolembi na komo mituna ke komanda ka songa botama epa ya mama to abima na nzete to aza extra terrestre to lobata parce que kokoma tina niveau erotsama maboko na sous-vêtements ba maman ko bimisa mbongo maman ya boti donc ba tranche d'âge pas na bango ezati quel que soit âge na yo ba lo ba biso ne toza mikolo parce que toza minduki général ka son le rôle apesa ba minduki ba théoriser population eza problème te donc il faut ba sala ko ba limi ti lelo oyo kaka couvre-feu zalaka to couvre-feu esila pour koto yo eza à partir à 4 heures ba mama o ba kende ko teka mwa ba biloko na bango ba nini ba avocat ba nini ba jeune ba ke so biloko ba ke ba cop ba okanga bango ba botoli moko ba ke ba telemisi mutuka ba misi batu nyonso ba ke na batwana ba ozo ba okanga batu sans infraction ba mande o ba pa ofuta e banda ba 200 000 francs senga bino ba mbongo ke na kana kesa leta basi na biso bakomi kotia bango maboko tia liboko na WhatsApp na Facebook une fois marié. Papa, c'est quoi ça? Il faudrait noter que ces éléments de Jimmy, de la police communément appelée Ujana, sont considérés comme des ennemis de la population de Kingasani, car on enregistre déjà des cas de décès causés par la police dans ce coin. Et la population demande aux autorités d'agir rapidement avant que le pire n'arrive.